famille na biso eza biso na désordre mais bino bona désordre en tout cas soka pa na ngako na ebite gandi so sama na ebikutu te so na rosani na minute obike bana oya wana na mona fiancé na bino te ba fiancé bazati menga nazaki déjà na moto alingaki nga tolingana dasi tolingana vraiment ata zoboya ngeza likamwanga na ye tolina ngati mais na eka to sola na mais non c'est pela bozala boité po bino ko bana bozala mibali bo bisbe to mbala na ba condition papa leki na miso papa leki na mona o ya ça ça young sister biso to sa biso pardon biso ngoti biso za ba ekasi voilà quand dit ba ko zo mona aux autres traîner et so que o bengele ce qui fiancé ce qui papa ce qui mobali soit disant na habité aza fiancé na ngabo et maman la reine super tu faire l'hôtel maman mkono ya na sepela na mona fiancé non non na moi si kitoka koka mukie na munene la bali te ka munene boso bali mukene mkono baloko za muta munene na seki na zanga pina na fiancé mona kete na seki o moneka ngana to munene ndemo pardon limbisanga zoka lipeka na litalata limbisanga mama to potana te yo mobali yo molonga nyaza kuba ba bino naza ko sa fiancé na bino te to pesa mona ba fiancé na bino to pesi kiti to zo vana neli fiancé mama avant de faire kiti on dirait que bien et puis que yoza poser wa chef that's it nana mingi oloba te na eka to solo olobi nini na eka to solo la te papa oui to solo vraiment yo nazo comprendre te oui bino surtout les gars na bino te bongo zangai dati je crois que to kaki kala ya to tola mela faut pela maso na vandi o ka na bando beta ba na ngana ta na yangu na mona mboka mena leki bino na aspect ba charisme vandia chérie nazo comprendre yo te na si aussi message pas na bino te vraiment dati et puis ozo yao non dati papa lenga no ya salingai udenga tsina miso baleki no ke balinganga te bandaka s'il te plaît maman tina kanga motema na kokite na komo répondre dati na sina tso ki na limité na boyi kono na boyi siko ikomi nini dati vraiment non kusima dati kusima te loba na mo quoi vous savez on a comprendre te na kindi bulaninga papa lenga no kutu juste non auti ko sopela na ma na yebi makamnyo so na kolano benga na kinga na baki na okende na kanisa na kende ko peksa pe bango yebi ke naza suna na kote na lobi problème nanga ezanini uzana nda kote il y a pas na lingi kutu ko memba makambo te dati na sina biso na lingi te ko gusta imbo ngona bisoka siko dati tango seleki pardon maman na lingi juste na dati s'il te plaît na lingi na boyi na lingi te na boyi so une taboyi ko tika ite ni bali ozi belé dati na boyi ko yaka pe susu apa ba ze belé mais nyoso yanga te yanga tesa yote na lobi ko yaka susu te dati non dati yo kwa ngana dati webi ki papa ngana mwana mbali nini alingi baluba te lukwanga na baluba promesa te botika na kiluba na ngai webi ke famille no boza na kitudi boza bataki kitudi lelo pe na kovana yo libota na bino mais biso ils ont monté kobota no peut-être dans vendre le lot ils ont la difficulté de toute façon maman na tiki yo na limité dati pardon s'il te plaît maman tikala on a ndako dati na boyi dati tika ko dati siko comme nini na boyi dati na boyi dati tika na boyi dati tika ngai so limbisanga na so boyi ko limbisanga na ngaka Seigneur, Nzambe bundela ngata likama mobali na nga Nzambe. Famille babokinga mobali lisusu. Nzambe nasali nini yango ko? Nzambe limbisanga so nasali mabe. Nalingi mobali na ngai. Papa na Yesu. Yes, hallelujah.
boza na ebembe bomobeta Yesu maboko ya pas de problème. OK. Hey! Hey! Bien-aimé, oyebi montre oyo kufa epesaka l'air mibale à la fois. L'air okomeli omoni ke eza ya bien mais isuki ofanda moto otali lisusu ba montre aussi ekufa. Molingami baboyaka moto mbala moko te bandimaka mpe mbala moko te ifo koobserve ye nano lokola biso mpe yesu esi toobserva ye mpe tondima toyebi kaka ata nzambe ya solo alleluya gloire à l'éternel tosimbi ye makasi pamba na ye toke pamba na ye bana bobeta toke beta misiki toke alleluya